nzuzi zoa. Ovandi wapi? Na batende 21A. Oza mokristo na biso awa ya Saint Alphonse. Na ki liboso ya makala mobala kufa ya mikolo na zongi awa. Dimanche na église na matin ya nyonso to dimanche. Beta lisolo nini ekomeli yo? Likambo ekomeli ngai lobi na 12h nazwi mbongo epa ndeko na mwasi ata ba $300 na ba francs. Po ere nyonso basalanga séance na memaka po nasomi po na kintaku na liputa na kitamba na koti na mbongo na kati na bando okende na komi na mongo camion yasi moko bango limete nga nazwi na koti tokoti na fille moko apela mongo akoma neto sola akoma na njili na koti na kamati lala na wana kolia tobando okende ti tokomi na porte ya Saint-Joseph na place ya monene tokomi siko ngai bokisa ngai ya ote mama tokiso awa te po place ya monene bakamion mabe bakokisa ngai tobaluki ti na porte ya Saint-Joseph nga bila kita Saint-Joseph na hôpital Saint-Joseph na l'hôpital tokita moyo tokita ya te tobaluki lisusu ti na maka moyo moko tokomi na poma tete nga bokomisi nga na ndenge nini nga okende séance balongola matrisi nakende séance ya chimique epa docteur elegeleka mamona pongi ndenge ezwai nga nayebaki te nalobi na nga esu te namona kaka tokomi bolongola bango bilamba na koyoka na matoi bilamba batie nga na misu naomona bato te bolongola bilamba balongoli mama yango soki fille soki nani nayebi te balongoli ngai bilamba nyonso natikali ndenge na botama balalisi nga na mabele place yango balalisi nga na mabele namona nakosimba boye matiti place yango mai ndenge ekende balesa sur mai eleka sur ngabi likambo nini ekomeli ngai lelo moye mpe nalobela te navandi kaka na motema nabondela na kati ya motema wana obondela lokola pongi esika bato bazalaki mingi toyaki ebele toyaki mpe mibali mwa mobali moko akimaki babete masasi akimi mpe mwa mobali nasali nini mwa mobali akimi ngai na oyoka na matoi bebe moko ayaki pembeni na ngai akolela makasi basali ndenge mondela otikaki ebele toyaki mpe mibali mwa mobali moko akimaki babete masasi akimi mpe mwa mobali nasali nini mwa mobali akimi ngai na oyoka na matoi bebe moko ayaki pembeni na ngai akolela makasi basali ndenge mondela botika mama oyo aza ya nzambe botika mama oyo bolati ye bilamba balati nga jipo balati nga elamba balati nga coupe nalataki ale bazwi ngai mondela ngai nakotika ti epai ya wuti nakotike ngai moposo napesi bino mama akozala te mama aza ya nzambe mama toke mondela asimi nga liboko na nde bakosaka vatina mpe nayebi te nayoka lokola motu babeti alemi babete nga mpe mingi place oyo na fimbi na misu place oyo batiaki nga elamba esalanga place misu evimbi awa namona yango ti sikoyo pasi liboko yango oyo pasi makasi na kati babetaki nga makasi ali bakoti nga na vatire wana tobandi koya place yango tokoya zelo esala boye zelo ti tobimi place okomi na place moko te cwa nayebi te se place namona kaka tokomi kote ya matete na batende awa nayebi mama kita balongoli nga elamba yango na misu ta balongoli na misu ata mundele liso esefu kasi mundele mandefu ebele milai mandefu bakisi nga na kwei wana bato batondi bango bakei moya okanga ya te moya mpe nalobe ya te mama moko ya pharmacie aya na batende wana abeli nga na ndako afandi nakolela te kolela pema mokuse mundele na kati kutu na bosa apei nga mai alumi mama melo oyo ya nzambe afongo mai mela pema mpo omona pema mokuse na meli mai wana esala oyo eloko te mama ya pharmacie abengi na batende mpa na biso bato baye batondi nga na butu na 19h ya nakumisi nzambe oyo abikisi ngai mbongo noto ekei makambo noto ekei bazwaki o combien
mbongo wana fo ya $300 ya séance. Ouais, séance. $300 na ba franc na mbongo mosusu na ye nango leki na apesa ya ba 500 atangaki yango te. Na seka mfa na kati ya katini wana. Est-ce que aussi ozongi na hôpital? Na koma kutu hôpital te. Na porte na kutana te. To baluki. Yaki na 12 heures. Ozonga